Na bino lisusu bino bat bolandaka biso na www.congolocole-news.com. Lelo Congo Lokole eza na Zandu dans la centre ville na Zandu oya biso munene na grand marché ezali kotambola kotuna bandeko ba commerçant na ba commerçante rentrée scolaire nde ba parents bazo préparer rentrée scolaire vente eza bien ezate tozo tuna ba papa ba préparer rentrée ndenge nini ba ope bazo teka est-ce que vente eza bien ezate toyoka bango. Ma sœur, na moi ba papa ba parents bazo préparer rentrée scolaire pour na bana yom tozo teka ba uniforme bana vente eza ndenge nini ndeti lo beaucoup tinga na fanzi ba client bazate donc ba client bazate to teka malamu te donc par rapport à ba ne qui tonde côté ka bien mais non vraiment to teka te quand ndebo moninga na fanzi boé na lembi kutu mbongo ezate ba parents ba osomba te ba déclarer ba koyaka ko somba mais mbongo ezate sikoyo ndenge ozoteka est-ce que matisi te o matisi ba nini te ba tisi uniforme te peut-être ngwana bazokima yo te batisi pas tout to tient on a pris à bien donc année passée on était à 3800 mais année au gabardine to tient à bleu gabardine il y a 3400 francs on a 1 mètre BDM 1 mètre 3400 francs bleu blanc 1 mètre 1400 francs to tient la prime ya bien mais ba client ba mona na te ba somba te et so la que mbongo ezate so mbongo ezala ki balinga ba somba donc on a monya lo baka yango wana. Merci maman. Oui, bato bazosoma na bango po ezana di bandela nano bon tant on comme vers la ya ba fait ya ba mois de août tout se bien pour le moment ezama ndam na bazosoma na tant on comme la fait du mois ya août pour atteindre ba septembre tout na biso bien ce que ozote quand tu single ou bana oyo ozote quand combien ba single za ba prix différent mosusu za 1500 mosusu 2000 francs mosusu 2500 francs ça dépend ya ba taille ba biloko matite et ba loba ke on a rentré biloko à classe et mataka cette fois-ci matite au fait na limite ke mati ndenge to somba ka banda kala ba prix wana si le to somba ka ba prix wana en tout cas matite so mo ta lobi ke mati en tout cas mais pas tellement. Merci maman. Non, on a aussi un parents et bah bah n'enga ko kipe bana mon biso te solder uniforme to te ka uniforme na primo ko assez alors to aussi un na papa wa mutema malamu vuma o balinga bana na bango ba osumbi bana bango ba uniforme ezawa ma trois dire exacte mais non c'est un basumba uniforme pour te soldat on pona bango bana batanga classe pour to lingi bana mingi pour avenir à l'obeza bana ba otanga siko yo de yo déjà so sali pour yo déjà a ozote que la baninga yo déjà so préparé bon yanga sina préparé déjà bana déjà si batongela ki bango uniforme ya on mona nga pe na oteka comme ça bino pe boya osomba comme ça botangisa bana bien tout ça vraiment osombe ba catch ba kae na mo paquet kae bo tiango chia bo oteka combien non paquet kae ça vraiment 2700 to kitango vraiment par rapport à année passé année vraiment to kitisi ba bilo onyoso pour to bi passa Congo ni to kende yango vraiment to solder ma munyo c'est ça la uniforme za ba kae to teka vraiment na primo cassé pour batu donc ça facilite batu ba zo moya resomela bana. Merci papa. Merci. Nada ba petit sœur nanga ba petit frère batanga mais jusqu'à là toucher salaire à l'état té. Na toujours le côté ba petit bazaka na palin ba olela ba zuda ba certificat ba billet de vacances mais jusqu'à là nous avons encore rien fait. Donc ça le côté. Ce que ba otanga te comme mosele l'autre ba otanga te pour to tika dans 2 semaines bana ba ozonga classe. To golobani maman to zerande l'état asala action asala katezo mo na banque to banque neso to ba enseignant. To doit soki 76000 donc mon notre zimbongo l'état ngoku tout te notre zoango te.
Tu es au Banda, puis tu es là, puis tu es bit. $76 000 francs congolais. Francs congolais, maman, a 4 qui a 2 enfants. Na habité ce que tu as nini. Na 76 000 wana. Na so me la balé ko to me la bana na ngana puta ndako to ko sala nini finalement to ba tembo ko to ke tiwap. Bino monde bo lo belaka biso ba mona ba image pour ba déclarer que population souffrir to habité. To ko suka api. Ben quand tu as ba kata ba salaire bana bazawana bandeko bazawana. So vous faites école privée. Combien Minerval combien? To ko suka rentrée scolaire en haut. Nous avons rien fait et l'autre côté au sale et l'autre côté. Tu es habité, ni dans la calaton, ma belge, bazar, ma pèse papa bakaye, tout autant à l'époque, ma pèse papa bakaye, ma bik, ma sec, pour rentrer, ma sec, papa rentrer à bana. Mais le et ça m'a soutenu dans mon cao. Tu es habité au Lobani. Merci papa. To komi na suka ya reportage na biso, boyoki ndenge ba papa balobi na ba maman balobi. Donc ezaka pasi. Donc ba parents basala quand même effort, atambonga emona na te. Basa ata système obora ata 4 par jour, obora ata 1000 francs. Essentiel à Kangisa, à Sombela Bana, Babylore à classe, ba uniforme à batu totali par rapport à l'année passée, ne ba teki année au coutume ba prix et ça moins bien par rapport à l'année passée. Et ça ba sac, et ça ba uniforme, et ça ba catch, et ça nango ba prix à bien mais mbongo na maboko et ça te. Na pesi merci et pas bobo ministre mtu azuba image o. Merci na parti kinsala ende mtu a monter yango. Na pesi ba mbote belé et pas Christian dis number 1 pour la nité Fleury ba le komboso. Na pesi ba mbote belé Claudine Bisengo na pesi mbote skoza na France. Tonton Rémi na bosani yote. Na pesi ba mbote trop et pas ya tonton Masengo. Na bi ke mikolo za na France et pas ya tonton Rémi aux en vacances ba donc ba vacances à kitoko na pesi nyonyo so mbote picho pacho asota likonko yo na benga ko mufinuka Norvège. Na pesi mbote Cliff Ndobe Zusi mbote belé et sukoza bino nyonso Philippe Kutusonga na pesi mbote tokutana mbalasima na reportage mususu. Merci.